bandeko basi oyo bovivraka na bajigolo mobali oyo ozwaka charge okipaka ye bien bandeko mibali wana basalaka bino bien donc soki ozalaka na ye osepelaka na ye me fo korespectaka mpe oyebaka oyo ozwi eza te soki mobali aza jigolo azali eloko pamba te aza oyo olingi no jigolo aza na comportement akokomporte bandeko ntango yo mwasi ozwi jigolo to yo ndeko ozolandanga ntango voisin no to membre ya famille no aza na jigolo omonaka ndenge nini omonaka bamemaka couple na bango ndenge nini ndenge moko na couple na yo te pourquoi bongo bolandanga mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko sala neti yo oza na vi na yo deja mosala banini osepeli na mwana mobali moko to ye moto asepeli na yo sikoyo obengi ye apa na yo ye aza na eloko te aza na mosala te to aza na mosala me yo oleki ye na makambo ebele donc ntango bolingani yo moto olobi ne aya pa na yo to ye alobi na yo akende pa na yo donc yo soki obengisi ye yo moto olingi soki mpe ye alobi alingi avanda pa na yo yo soki ondimi yo mpe kaka moto olingi sikoyo ntango bovanda na ndako ozomona ye apesaka mbongo ya biloko ya kolia te yo moko oza conscient ana mbongo te yo komolesa ye bobimi mpe osombeli ye chemise donc ozosepela na ye yo sikoyo ozojoue rôle ya mobali na makambo mosusu to rôle ya mwasi kaka mais ya leader ya famille sikoyo bandeko soki mwana mobali wana mokolo mosusu azwi bulo ntango si bomesani boboti mpe mwana moko azwi mosala akoma kokosomba bilamba achange bacomportement par rapport à liboso ma akontinue kolinga yo yo mpo ozolinga ye place wana ere moko bomonaka neti alingi akima yo mpo azwi mosala to alingi akima yo mpo achange modèle ya vie akoma kobima ere moko alobaki naki esika boye awumeli pa ye omoni azosala comportement ndenge moko mibali mosusu basalaka me pa na yo oyebi ye amesa na bacomportement wana te ye aza na bacomportement neti mwana na yo maza mobali sikoyo echange alors bolingo eza kaka sikoyo okawu atrompe ne yo te azosola na moto mosusu baye koyebi soki kopene okoma rare tokoma komona asololaka na mwana mwasi moko na kafe boye yo sikoyo lokola omonaka abimaka te amesana kotambola te kowumela bongo te ntango akoma osala yango otiki ye mpo ya mwana mobali oboyi kokangakangaka ye mpo bato bakoloba to ntango mosusu akomona ndenge mpe nakanga ye ya tro aza na posa zwa mopepe akoma mpe kosala
akoma pe kopesa mbongo na ndako. Mais toujours na libanda bayibi ejigolo makoma kopesa pe bambongo akoma pe kosombela bilamba to eloko boye. Alors bandeko tango jigolo no change yo na motema no kobanga te comportement pe kobanga te po soka lobi aboya yo akoboya yo. Donc yo za no kaka normal to adapter na comportement oboza nango po soka za wana alingi yo polingi ye. Mais siko soko mobotela ye bamo comprenda okomi ba jalousie moko za nango te. O surtout jalousie ko te moko bien mokomo lobane makambo yo ye moko azomona bisika azowutela yo te, azomona ye azosala eloko te, azoprovoke mpe yo tokanisela baida mabe. Mais yo ozokanisa ya trop apart kokanisa okomo loba apart koloba na batu na yo bakoma kotala ye suspect on dirait botongaka ye na batu na yo. Alors bakomportema bongo ata alingi yo yeba akokokende aokende tiokomo loba bajigolo balaka boye tango zi musala tango sina tomboli ye tala kei kokende paki ya komi na mwasi mosusu akelinga kaka oyo mwana nani oyo to leki nani oyo to nani oyo ye moko. Po makambo oyo osali makambo bien ya zalaki wana na mosala te yo zwi ye aye kovanda mpa na yo olesaka ye. Donc olengeli na ta moko ochanzese mpe niveau ntango azwi mosala mpe na barelation mosusu azwi mpo bozalaki na couple na yo ata na bana mibali ata na bana basi ojue role makasi na vie na ye. Siko ntango ojue role na vie na ye ojuaki role kolinga te ebunga kaka na baimagination na yo. Atako tozosuspecte na eloko kontrole mpenza baemotio na yo yeba ke aza moto tan oyo bozalaki nango ekochange yeba mpe akoki mpe kotrompe yo me kosuete yango te katrompe yo mpe koimagine yango na avance te. Soki oimagine yango koloba mpe bilobela te mpo soki eza bongo te wana nde problème. Eza kaka neti yo soki sikoyo ozwaki jigolo te ozwaki mobali azwi yo oye sika na centre atie yo na ndako asombelako biloko nyonso mpo ya mwasi oye ozwi mokanda okomosala siko soki ozodekone na yo te osala makambo mabe te sikoyo ye azokreelo yango akomi elobelo yango akomi na kogangelo bakamarade ni bakomi otala mamisu mabe sikoyo yo osalaka yango te. Sikoyo eza mpe likambo moko te me omona 10 omona ezosala pression sikoyo mobali yango mpo olingaka ye oyebi ke biloko wana ntango eleki osala yango te olingini mpe kosala yango te mpo eza makambo no te. Le sel eloko ekokoyilo na motema nalongwa na souffrance oyo nasala yango te na posa kosala te me mwana mobali akokobela liboma mpo na makambo oyo nalingaki mpe makasi me tika nakendeka okokende na bolingo no mokei babiloko abongo ebongaka bazokanisela yango ata bakanisi eloko ezobima na fi boye me sikoyo na garçon boye
siko soki yo trompaka mobali no to mwasi no wana ata na moto mosusu mwasi yango ayebi te wana eza mpe différent oyebi kaka azosala erreur na moto oyo azolobela yo moza na bato oyo ozotrompele ye wana oza no à l'aise donc mobali ya bongo mpe aza ne à l'aise jikolo na yo soki azotrompe yo ata ozokantine moto mosusu mais soki azotrompe yo aza l'aise ayebi nazotrompe me azobule moto mosusu omona kuta koma kozonga na maseki azoseka azolinga yo kendeke toujours ide kuna yazokoni kotrompe ndenge moko mpe basi akokolinga yo kendeke ide boye yazokoni kotrompe wana nde bokokoni na mine kozala to bokokabwana wana jikola ozala l'aise soki atrompaka yo kaka yo nde obosani moto mais soki azotrompe yo te azosala eloko mwa mabe te azoexplike yo mpe azobondela ozomona ndenge azolobela biese bato balobaka lokuta na verité ermo balobaka ndenge mo yango ndeko mwasi ntango oza na jigolo na yo ata omoni emodifie zala na contrôle de toutes les façons vi na bino ekochange no soki ozwi jigolo ozwaki ntango ayaki na foyer to azalaka ne kaka na Belgique to na Paris to na Angleterre mais omonaka ye to ntango olingi ye omoni awumi na poto maza na rien yo siko vie chanza ozwi ye amati mpe niveau akoma neti yo na barelation okoma olatie mpe biloko ya bien mais yeba akochange kaka akochange te kazonga ndenge ayalaki akokoma ndenge yo komisi ye abando sentir ka komi na valeur mosusu na valeur wana mpe akokochange akelinga basi oyoyo babanda koboya ye liboso mpo yo matie valeur comme tel akokende mpe alingi ne motu te na valeur ne wana azali kaka à l'aise do yango ntango bozalaka na jigolo ntango mosusu bino mo bokimisaka bango to ntango mosusu bino moko bobotelaka bango baide à l'avance ozobota à l'avance mpo basi bazwa ndenge wana bali nga nalinga na mwasi moko nazokende kutu mpa na ye nazalaka kuna te bien sûr nakomolela kuna mpo ye moto alingi nalalaka nakomolela mpe 3 fois na semaine mais entre temps nazovanda place nazofotela kutu nalalaka te nalalaka ntango mosusu ndako mosusu mais pas même 2 mois agangelanga na miso bato ke nalia kofele nabimaka nofele nasalaka rien bana elaki bana mindele na barasi esangana kaka bato mwindu banini bametisi tu sikoyo na molongo boni bosomba tike boni bokota bamisosi basombi tike na discothèque na boîte botala na entrée boye mpe bato ya liboso boyebi ndenge ezalaka no sikoyo nde baganga non bagangi na ndenge mwa se soni oyo nayoka jamais soni ya bongo devant bato me nazalaki jigolo te bien sûr naza kosala te me naleki na mbongo en plus mosika ya mosika mpenza ya bakilometre sikoyo ntango na change ide kaka na 2e semaine nazwi en charge na nyonso akomomona vertige ya mbongo te vertige neti lobi bato mo bakoya babukile porte bambongo ozolia eza likambo boye vi na esukia bongo
a community ko banga banga makambo bele orgele boso zakina leze azao banga te yangwana bandeko basi obozana ba jigolo na bino eza bolingwa yo moko lingaki ye ba vie na epi bando changer akoza toujours ningo monaki ete muta foyer garçon moko ya poto bandakala achanzaka na ye te azalaka ndenge azalaka ntango yo zwi ye achange na barelation ekomi ya likolo yo moto change c'est bien na kochange wana soki okebi te azolingo kaka alors okozanga ye wana mpe sa mati niveau nalobi ka ndenge moko neti yoaki mwasi bazwi yo na foyer balingi na mobali moko Willy Musheni omati niveau yokanzi soki lobi oningo kima Willy Musheni mobali moko akolingo ya foyer lisusu te no ata okokana na Willy Musheni te me bakomona niveau no bakomona mwasa Willy Musheni de bongo ndenge mpe ntango yozwaka jigolo de jigolo wana soki azalaki pamba ata baza kokipe ete na quartier awa na poto bayebaki na bango mpe ye me ntango akomi na yo amati niveau kaka bato bana kokipe ete bakokipe ye bamona omoni na niveau na yo yango wana bandeko basi bajigolo na bino eza bolingwa bino te mbobandi yango ebandi mpe sika te ezaka banda kala ekokontinue mpe epe kozaka nango na susi te eza parti ya bolingo egera yango kaka bien moto akozala jigolo na yo bokontinue mpe vie ekei botikali na bino mpe bajigolo susu te akomi mpenza oyo olingaka akome mpo bolingo akozala nango na yo kokanisa te moto soko ayi kaka jigolo alingi yo te alingi aprofite na yo te neti nga mwana mwasi agangilenga nazalaki na mour na ye te makasi me nayinaki ye te nalingaki ye tout d'abord nga mpo nabima na ofo nalinga yo ata nalingi yo makasi te me fo nasepa no tout d'abord mpo tovanda kotuka bwe tosolola fo nalinga yo nayinaka mpe bato te me ye amonaki yango bongo te pas même 2 mois ya bolingo et puis ye mutana besoin nanga chaque semaine nga mpe na besoin de chaque semaine te mpa nanga tokomona biso 2 fois na mois nazala makambo ebele nasala mais pas même 2 mois tetenga tozongisenga bapardon ndenge alingi nga mpe si nabikisaki na ngai nayebisi na ocomprendre yo nayebisi nazocomprendre tout à fait nalobaki ne mpe eloko te makambo naya na ntina koloba mpenza te surtout nga mna siri na nga bon siri na nga na bandango banda po mwana meme ata nakiluka bandika nayebi ke nakoya na bavrai ndika siri na nga wana mpe ananaka nango ti lelo nakitata kikoko ok problème yo te nazalaka toujours siri na nga bon bandeko basi soki nalobi bongo bobatela bajigolo na bino baza mibale oyo balingi bino bino mpe bolingi bango eya na moi ya na butu bozala na bolingo na bino vi nyonso yango oyo vi nyonso yango oyo bongo te jigolo eza injire te batonton so babengi yo jigolo na bato mosusu tika bango eya nango injire te mwasi na yo abengako na kombono yo mpo abengaki na kombo batonton jigolo bozala calme boprofite vi na basi na bino bokende tiliwa ya nango mabe te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakumba Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.